Oyo so papa baloba na biso tango yikoki. Biso sikoyo tomipesa. Ta makambo misa bolingo mipeko isana. Keke nyonso komona yo ekoye mama na biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota sika watango ekoki ameka lobaki akoningisa mokili tango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele. Merci. Danioso. Kupamba te yonde mopesi yopo uzwaki. Utuka pe ubate libiso. Kila mkola lelo na kupata tamaa bila sote. Amen. Nde suppose vous avez autant la programme moyen la bandité langa tout aussi ça misala. De tout aussi on a dans la mission Mandombe. Bata la niveau misala etikali. Ah tout ça la carte de désolé. Tout cas on a devoir à la porte. Crepsage, ba carreau et ba rideau. La porte na ba fenêtre. Moi misala etikali. Suka voilà. Et si bana nous sommes dans le beauté, nous sommes à occasion qui baniste nosu. Bana la chaise spirituelle yimoko, ba conseil direct. Na wa mama na biso pe bambuta nosu en ngomba. Na baté ku banda papa tisa biso, batiki pe biso te vous allez ko soutenir biso dans la mama bondi no. Nous sommes tout petit merci. Combat tellement la pénition. Amen. Dévotion, tout le monde a retard au papa pour il s'agit 10 ans au tel que Kabana n'a eu. Kasi na mkola lelo, aujourd'hui, ma coquille a couvert un angle, c'est le mi pour pour profiter de l'occasion et à fête ici sa vie, tout le monde a fait. Nous y avons des invités. 10 ans après, tout collé, la classe P et Mathilde,
tozokende ti ngai nazokende na 6 classe totika biso na yango toye pene kobongisa na bato mandombe soki tokomata na bango mpe elongo mpona recueillement na kokontinue misala ndenge eza na programme na bango basilisa ndako esila elumeli na yango tosengi nango kosengela biso na tata nzambe mapamboli kimia na bavi na biso kimia na mandombe kimia na lingomba mpe na mokili mobimba osengela papa pasi mokimbango komapanga mpe mosantu nasukisi wana ame nakuba tata wana petete mosantu papa ezali ngai gradi deuxième après Béni Vondo. Papa toye kotala o mpona esali 10 ans déjà depuis okenda mpe biso totikala yango toye mpona kolakisa yo mpe kosolola na yo toyebi ete yo oza molobe na biso mpona tozali pembeni ya tata nzambe yango toye kosenga na papa oyo na kolobela biso nzambe oyo akosunga biso abomba biso abundela biso bitumba butu mpe na moi alongisa biso pamba ete biso totikali kaka na bonzoto kasi ya molimo ye tozali pembeni oyo na nzambe abongisa biso po ezali pene biso totombola kombo na mpe kosala nzambe asilaki na kopesa ye oyosisa te biso te na yosisa wana toye liboso na yo tosengi na yo kaka papa présence na yo oyo ya kotika biso te na nyonso to oyobela kosengela biso te nzambe topesela moko na biso komana mwana liboso kino na mwana esuka bebe toyebela kozala bana botosi mpe kosunga mama na mikakatano nyonso te koya na butu mpe na moi nini ya kosenga ezali me baye na biso suki kaka wana baya nsima tokobakisa mosusu oyo etikali ete tata nzambe ayebela komonisa biso ayebela kokutanisa biso nyonso na mokolo mosuka po ete toyebela kosepela elongo na kiebi abongisi akoma tata matokota masala Tu as des choses à dire, tu vas chercher. Tu comprends? Si l'État là, tu allais demander les bonbons, les biscuits, les autres, demande l'intelligence de ces gens. Lundi, ça va. Vous avez des choses à dire. Lundi, on va donner des bonbons au matin. On va les lots. Nakoma pirush yango tokokite te mokala awa kasi nyokose biso makasi emaleli kasi ya biso ezaltuwa obatela biso mpe tina kotola biso tina kosisa classe Toi qui étais bébé, tu as parlé. Je sais pas, bon, Nasa kami kuna nasa tunapenda kumaliza na seti ya secondaire. Sasa ukisema hii nasa tunapenda sasa ya kimya. Kasi ni watu mbongo hata nisabishe kitu cha klasi na kama tetama kitu kama sasa ana. Pourquoi tu le fais? Non, toi tu dois te présenter. C'est un bâti. ezali ngai ndoya koko nolombo foloba azaolinga koko lombo nini présente-toi, c'est
Mbote mingi na bino balandia menga makimbango télévision bino bayebo misana kolanda biso na mokili mobimba na nzela ya chaîne na bino benga makimbango télévision pe na kolandisa maya émission tolobela maman mwilo eko kamba maka epai ya ngai maman Falon Ntima disciple du Saint-Esprit journaliste ya Yahweh butumo itokoyaka wana liboso na bino pona komekebela bino ba sango ya sika boyebi na bokebi nyonso ete mikolo na biso ezali kolekisa mabongo kitoko mobembo na biso na kati ya Yerusalemu ya sika mboka evani tata Nzambe kolesi pe tata molimo santo wapi epai toyaki kumisa kokanisa solo ebandeli ya mosala ya tata Kimbangu pe kolandisama na journée chômé payé oyo ezomi na étendue mobimba ya République démocratique du Congo wapi epai bazali kokanisa bongo solo combat ya papa Simon Kimbangu kasi etikaki biso indifférente ndenge bozali komona balanzi amenga makimbango télévision ngai maman Falon elongo na libota na ngai tango na lobi libota na ngai tozali tata moko mama moko tata na biso papa Simon Kimbangu pe mama Mwelu Kiawanga Marie Nzitani kasi famille biologique ya professeur docteur honoriste Wabeladio Pai David nini ememi biso awa to monde tozali na kati ya cimetière mama Mwelu to ye elongo na libota biologique na ye o ba ki bongo ko se recueillir awa na tombe na ye qui est professeur docteur honoriste koza Wabeladio Pai David oyabota mabongo le 15 janvier 1957 na Gombe Lutete payé bongo akabola kinzoto na molimo solo le 4 avril 2013 jour pour jour 10 ans uta papa na biso atika biso l'inventaire de l'écriture mandombe ndo moni bongo na libota tozali bongo na wazalaki molongo ni na ye azali penepene na ngai akoyeba na ko se présenter na molai ya singa pe kotalisa biso na mama kuse mibale misatu pamba te biso tozalaki te kasi mama ali libota bandeko bana bazali nde tokozwa na mwa moke elobeli totika la brancher mama mbote na bino mbote mama journaliste ya solo ya kolobezali mingi te parce que bayi internet bazali komona biso liboso ya tombe ya docteur wapi epai to ko se recueillir pour kokanisa bongo okabola nzoto na molimo na ye utatika kibiso 10 ans jour pour jour bazali kolando na mokili mobimba o se présenter bayeba yo na molai ya singa nani wana ozali la solo merci ndenge na butu koloba kombo na ngai ezali mama Eugénie Dinkembi Dimbweni ngai nazali veuve ya fait professeur Wabeladio Pai David inventeur de l'écriture négo-africaine mandombe Maman Eugénie te pesi merci to ye a elongo na bana to bi tezali passé kasi biso tezali banzimi pona biso ndenge to kolobaka ete la mort est un gain pona bayenge beni lelo yo tozomi awa liboso ya docteur to ebongo kokanisa euta akabolaki nzoto na molimo 10 ans déjà to ekozona mo mokuse ba détail eleki batiki ndenge nini événement yango parce que biso tozalaki te kasi biso elongo na public merveilleux nombreux ko bakolanda biso ya menga makimbango télévision to yeba mo moke esalamaki ndenge nini papa zaki kobela enti elekaki ti ekoma na ndenge lelo tukoni kokanisa 10 ans oyo na mo mokuse ko akobetela biso yango ya solo ndenge tolobaka nzambe nde apesaki nzambe mpe azwi mais avant tokóma wana ezalaki étape moko ezalaki difficile oyo lelo ekomi mokodo kolobeta lisolo lango boye mais na kovivre yango ezalaki mpe mpasi ya solo abelaki yuta ntango molai nazalaki même internet tobandaki na lomo médical toye na clinique universitaire et kuna nde na suka bayaki kopesa biso programme ya transfert faut ba évacuer akende na Inde pour na ba soins appropriés bon avant tokende toyaki pe pa papa mokonzabule ye moko apesaki nzela apesaki pe makoki ekokaki pote tokoka kosala voyage wana tokomaki na Istanbul nde kuna esika akufaki akataki motema en attendant correspondance pour na kokende na New Delhi on a Inde et corps pesa qui rapatrié à la Moka quelques jours après tu as qui côté na morgue ya clinique Ngalema to bomba ki kuna en attendant ba bongisa ye pe to yeko sa bobsa ki zaki na centre d'accueil recueillement ezalaki ningoma mobimbe ezalaki pe mokibo balandaki de na suka to yeko tika ye na mboka na ye asunda ndako na suka awa na kati sika to telemi Matondo mingi mama koyoka bino ne bosili kopesa détail ya
kokende ya papa ememi ngai maman falon ntima lisusu mosika po tokoka koyeba na mwa moke na baye oyo bazwaki ta mosusu temps ya kointervive papa wa Beladio te bayo bazwaki tante ya koyamba ye ta mosusu na baplateau mekisa ngai maman falon j'imagine na ntango wana ta mosusu nazalaki nani koexerce mosala oyo te lelo na koti yango toali na posa toyeba papa ti akoma na titre oyo ye akei na yango eyalaki boni appel na ye papa azalaki kimongiste andimelaki papa kimbangu deja to mpe kaka ntango bakomi ntango azwi mandombe ebetela biso nano mwa lisolo yango ndenge nini yango ezalelaki histoire wana ezali mwa molai mpona nini pendant na 1921 koko na ye oyo bapesi nkombo ya Wabeladio azalaki moninga ya papa Simon Kimbangu kuna na Gombe Lutete azalaki bayambamaki nzela moko na baladi catéchisme na bango pe koko oyo ya mwasi mama Lombo nde azalaki moninga ba mama Mikala azalaki ba promotion moko tant bakangi ba relégué bango pe bakendeki bakangaki bango elongo bakendeki na Ilebo kuna bakendeki nde koko ya papa Wabeladio akufelaki kuna kasi avant bakende papa Wabeladio ayebisaki ete na kati na libota na yo nde na kotonga musala nanga kubanisa musala nanga ilaka wana ekokokisama na 1978 esika papa ekozwa appel oyo na age ya 21 ans ke David kende na kamba okende kosukola ozwa musala mpona bato mwindu ntango wana azalaki na bakatholike libota mpe mingi basi babima na bango bakomaki bakatholike na po azalaki na noko na ye mosusu azalaki mpe sango donc au moins la fois na biso na bango ezalaka un peu difficile po bandima ke yokende na kamba na contexte nini mwa complication ezalaki nde nasukaki kokima ye elongo na bandeko na ye mibale bacousin Mafuila Grace Mafuila kode ya Mafuila na Mikele Mafuila ki nde bayaki na bango kino na Mbazangungu uta Mbazangungu kino kamba na Mako kuna na nzela kangamaka na mabele na mboka ya tatuki ya Lumwenu na nzela oyo bazali kosala chemin de caravane ya papa Simon Kimbangu na route ya chemin ya passion ya papa Simon Kimbangu mboka wana ezali kuna et après wana nde ba miracle elekaki ebele ayi kodécouvrir ba élément mibale oyo tobengi nkombo chiffre 5 na 2 eza la forme ya chiffre 5 na 2 oyo tobengi pakundungu banvoila pakundungu na pelekete yango nde papa Simon Kimbangu ayi kolakisa ye brevet ya activité matérielle oyo ezali korene kogungenga na balettre d'or alobi ke oyo bokosalela na baactivité makambo na bino nyonso bokozala nango mposa na activité matérielle et yango tozali komona concrétisation nango lelo baréalisation ezali ebele tozomona babâtiment exemple ya musée na biso papa Simon Kimbangu esalami na plan nango so otali fondement nango na kati eza kaka écriture mandombe oleki mpe otali babiloko ebele même modèle ya baconstruction na biso oyo ezali kosama même na basite na bamboka tozali omoni mwa changement ekoti soko olandi mwa touche wana ezali bamosusu mpe bazoyeba bamosusu mpe bazoyeba te mais bazokende nango kaka bongo changer quand même architecture na biso et à part ça eza batableau ya bapeinture bato mpe bazali kosala na domaine na ye en tout cas mandombe eza vaste eza na multidimensionnel mutu na domaine na ye aza kaka kose retrouver lokwa ngai naza anthropologue de formation kuna na université ya Kinshasa ngai mpe na travaillaki na komaki travail na écriture mandombe et l'identité culturelle Congo lelo soki tomoni ndenge tomoni bachinois baza na écriture na bango bajaponais ainsi de suite bacoréen bato nyonso badéveloppa basalelaka écriture ya bapaya te eza kaka biso ande totikali kokangama nango bon faute mpe eza ya biso te parce que colonisation ezwaki biso ntango molai kasi na ntango grâce à papa Simon Kimbangu yango tozopesa ye bafleur ebele nde aye kolibere biso bapremier mpo tozwa mpe afongoli biso miso nde tobandi kodécouvrir mpe makambo ya minene na mokuse yango wana. Merci maman Eugénie. Nalandi na mwa détail olobi ete papa azwaki adécouvraki bachiffre ezalaki na nzela ntango bazoko olonga Kinshasa mpo aya kosokola na nkamba nde papa abengaki ye na ndoto to mpe ezalaki deja ntango amikomeli nkamba nde papa alakisi ye maso wana kuna ezalaki ntango aye kosokola azongi akutaki moto ayebisi ete me na nzela deja baparti ya mola
ba mama leki na ye na mwasi ya noko na ye ba accompagner ki ko kende kolonga kisasa mbanzangu nde ba mona ki papa Simon Kimbangu na ban oya vanda ki ya kimalumalo to benga pick-up nde la ba bandi ba moni mutu mo papa mo ka vandi pembe na ye ba kange ba chaîne na singa na kingo tuna maboko nde ba gangi tant ba gangi tira attention ba tenir son chauffeur ba client so bazaki ba kimi na mutu donc sikanda iko yeba ki papa Simon Kimbangu mutata iko benga ye alongwe wana tamba komi na wenu batambo makolo bakoti na wenu nda monaki mutu alati pantalon bleu na chemise ya pembe de to mona tenir uniforme ya bana biso ya classe mutu na zaki liboso na bango bazokende a tanta ya zaki accompagner na bato ba ko tika ba population ba monaki parce qu'ils étaient curieux tamba monike akangami na mabele puis pendant 5 heures du temps boule beti butu mobimba tina tongo ya kangami mwinda pe kangami ba comme na tongo mbule katani ya longwe facilement et mwinda pe longwe facilement. Donc c'était un peu ça. Là il y a moni mutwana mati likola firmament atamboli ya na ba bâtiment scolaire leki na ba de bout à bout ya bâtiment na biso kilo. Moni école na biso wana zo kenda ke de bout à bout zo saka pa moko soka sauter pa moko komi na suka boy. Pa moko zo na suka boy. On a papa abela des hommes na bon. Ya zo mona ndezo kamusa. Là zo tuna batu musuba zo mona zo mona te. Casting na lobito zali longo na libota. To koza quand même Liloba ya la grande sœur Yaya Liboso atikala ki bongo na âge ya 10 ans. Lelo oyo 21 ans déjà 20 ans et demi. Oyo 10 ans papa kokisi yangwana akoki kozanga Liloba te. Yaya mbote na yo. Mbote maman journaliste. Voilà, bande ko bazali ko ndabiso mokili mobimba. C'est la fille aînée. Il y a professeur Wabela Diopai David. Liloba nini ko ekoloba. Namba bazali ko ndabiso topena eyamba tona communauté mobimba ki mongisa. Bon, ya liboso kombo na ngai Vumi Wanzambi Benedict. Nazali mwana liboso ya papa Wabela Diopai David, inventaire ya chrétien Mandombe. Ya solo Quand papa akufaka atikaka nga mwana muke nazaki na 5e primaire. Malgré que za mwana muke nazaki ko comprendre moi makambo za ko lekana. Na yango après maladie kino andako ebisa biso nazokende voyage soki nyonso elekani malamu na kozongela bino. Mais soki esimbite tikana baleki osunga mama na yo osunga na baleki na yo obokola bolanda toujours nzana la kisibino ya tata Simon Kimbangu kyangani ezali nzela ya solo bobunga nzela te bondimela papa Simon Kimbangu pe bobondela bokanga na nzambe akotika bino te pamba tenga na soki na kei tata ya batu nyonso ezali tata nzambe ya atika kabana bitikete. Na yango tokoli lelo 10 ans après toye susu kotala papa pambate eumeli utatika biso. Na yango si tokoli ba classe pe tokoli tokomi kokena aussi sa ba classe. Depuis atika biso papa Simon Kimbangu atika biso te. Abateli biso tokoli na kimia nyonso pe tozanga ka eloko te. Ngolu ya ye tata Simon Kimbangu kyanga na miracle na ye. Aïbaka ko satisfaire ba besoin na biso physiquement et spirituellement. Pe na bitumba ya butumo ya aïbaka ko batela biso po balobi ya azali tata ya bitike pe mobala ba veve. Na yango tozongisi merci na papa Simon Kimbangu kyangani molimo santu pe na lingoma mobimba pona ba soutien na bango moral pe physique po bayebaki na ko réconforter biso tant passe komela ki biso. Tino tokoli na bango bazali toujours ko continuer ko soutenir biso yango tozongiseli bango nyonso merci. Na yango tozali kosangana lelo awa na baleki na mama elongo na bino ba journaliste bolandi biso po ba accompagner biso tozongiseli bino pe merci. Attends Domingue, c'était là Liloba ya la grande sœur, je crois que il y a aussi à l'opinion ça donc ceux qui sont dans mon papa pourquoi ici côté il faut tomber dans banza pour que ça tata songi andila lokumu mama Liloba nini to qui est à lobi solo et ça li passe mais là qui si vraiment été n'est to ko loba ka to la sakabana nzela nzambe ceux qui papa asala ki misala malamu te to ceux qui encadre qui bana onté ata comme ki oyazala ki na 5e primaire azali ko à retenir vraiment na ba moindre détail Liloba ya papa na bango pe yango ezali kokolisa
on a 4 années là-bas gauche. Maman, on est sur la gauche. Et 17 pied gauche, les 3 derniers. Mais Bali à Liboso, les 2 ans, on a courage. Ok, merci maman. Et félicitations, paix et courage. Mokumba monene onde kaka ya lobi bisote ye moko tata moko ndiabule liloba nini oyo mamoko ko clôturer masolo na biso ya mokolo mwalelo pe maito yo kosalela awa na suka to pesi bino merci mingi kama falon amusa kitoko bozai ko sala elongo na cameraman na yo kitu na mobimba to pesi merci makasi na papa simoki mokanga nzambe na biso na nyoso pamba te ye moko abateli biso kubanda batango nyonso tozalaki mpe na ntango likama mpe ekomi soutien na ye vraimen ezalaki kino lelo tozali kobénéficie na yango nde moko na baconseil direct topesi mpe merci elongo na bamama toye mpe na lingoma mobimba bambuta nyonso ntango nyonso tozalaka na likambo mikakatano tomekaka kotuna na mibale misato bapesaka mpe ya bango makoki to soit conseil oyo esengeli na suka topesi mpe merci na bandeko mosusu basungaka biso de loin ou de près oyo bakantiyaka biso batiaka mpe biso na mabondeli na bango topesi bango merci nalemba te tala lokwa mama nasimbi pembeni na nga azalaki bebe atikaki na 1 année demi nde lelo ye mpe akomi azolanda mpe na ye topesi merci bientôt bakoyamba ye mpe topesi mpe merci na famille parce que kina te ezalaki sika bayabi biso nasuna mama uti kotika biso kala mingi te mpe na yaya topesi merci na nyonso bakomba tata na pembosa. Merci beaucoup balanziamenga makimbango télévision nayebi ke bozalaki ebele ya kolanda biso na nzela ya elema oyo tomemeli bino nyonso ezali ya biso tokotika moko te ezalaki makanisi na biso en tant que journaliste kotikala indifférent te na tata oyo tobengi bongo professeur docteur honoriste koza wabela dio pai David lelo écriture mandombe na mokili mobimba basali ko tabi pai na bipai to kolakisa bino pe comité oyo bayei bongo na kamba mama na lukuta kano to kosola na bango pe to kozanga te poto yeba ndenge nini bazali kosimba mosala oyo papa azula kiango likabo pe tata kimbangu pe ndenge nini bazali kotambusa yango wana mokolo mwalelo ezalaki dans la famille wa parce que to ki ko se recueillir to pesi bino matondi mingi bino pe kolandaka mon falon beaucoup benga ka orientation ba soutien physique matériel moral donc tu biso na mabonde litika de tata monimo santo akobana kobatela biso tokobana kopanza sango tokobana kopesa na maboko mama te o nyonso tozali kosala ezali toali koaccompagner Eva tata mokonzi ya bule na ba différents domaines na ba branche nyonso ndakisa biso na elobeli tala mingongo ekei pamba te tobelelaki butu moi 6 avril oye journée chômé payé oye mingongo ekei kasi tolembi te biso wana lisusu soki nzambe akati mokano te tozali kaka kokonse mobemba na biso na mboka efandi tuta nzambe korespecta molimo santo mpona kozala tata mokonzi ya bule oyo asi akati na kinshasa azali koya na nkamba nde tokokutana lisusu na mikolo ezali koya nazonsi merci na libota mombana mama ejeni ndenge ondimaki nakota na kati ya libota po ete naya kokabola solo moma oyo na bino tokutani na mikolo ezali koya otika malamu na bandako na bino. Allô. Makimbango télévision beaucoup mis tout les sous mais maman falon basi ba pepa ki biso ba pesi biso ba émission silaki azongo sur la plateau ndenge ezali ngaite
toti cimetière na tobisaki bino ne bomona ki longo na libota na tozalaki toli na biso kobima na cimetière mama munde bokomonaka nzela tokokita malembe po tomata ngombe tokatisa mbanza tokende kuna esika tolali epai ya papa Charles na mama Lozolo na triangle na ndako étage nde tokutaki na mama na biso azali mopanzi ngai mpe nayebi ye te kasi ayebai na mama Eugénie oyo azali veuve ya papa wa Beladi ndini mama oyo alingi koloba na biso ntango amoni ngai mama journaliste atoni ndeko na ye bouti wapi ndeko ayebisi ye no outi nde kwino bomoi na baimage po atoli kosonga tomatisa biso mbanza tobondela na mozole po ete tokende ndako tokende kopemisa nzoto nde alobi abandi koyebisaka makambo nalobi ngai yanga na te mama ngai nazali kaka molobeli makambo oyo foloba yango po bayi internet bango moko bayoka ifo loba yango po bainspire oyo bazali na mokili momata mosu bamoni te likabo oyo azali na yango ezali ya konéglige sesi oyo likambo ya motuya yango wana mama nga mama Falon elobeli na ngai yango oyo yo moko ebala koloba na bayi internet nani yo ozali po etalisa bango nini oyo omonaki. Merci mama nazongisi matonde na komba tata mona papa molimo santu na ndenge opesinga parole na pesi na nombote na bandeko na ngai nyonso tozali awa kombo na ngai mama mami bundu kinkela navandi na nkamba naza espire ya nkamba naza na likambo nakokai koloba ntango namoni bamama bauti na cimetière babimi baye esika nazalaki natuni bango bauti wapi balobi touti kotala cimetière ya papa wa Beladi nde namoni mama journaliste nayebisi mama likambo moko nazalaka nango en tout cas ndenge namoni yo nakoki kobomba ngo te po likambo oyo papa wa Beladi ayaka koyebisa ngai yango ezalaki mokolo moko ezalaki le 12 mai ezalaki fête ya bainspiré fête ya bainspiré ezalaki 2017 le 12 mai wana ezalaki na ba 6h moins 5h45 ngai nazoyoka bato bazoloba libanda me ngai navandi na mbetu nazolandela makambo oyo papa wa Beladi ayaki kolakisa ngai vision azolakisa ngai nabimi libanda nabandi kotambola na prince oyo ya biso oyo po okende na wena nakomi liboso wana namoni bis etelemi wana parfumé eza na barido na kati barido ya vert na kati nalingi naleka moto azalaki na kati ya bis wana benginga alobi koleka te yaka opesa mokonzi na bino mbote nga nalobi mokonzi na biso azalaka wapi onga na kopesa mbote kota na bis opesa mokonzi na bino mbote ntango nakoti na bis natali bis moko ya kitoko parfumé barido ya vert na kati nakuti papa wana avandi na kiti ntango avandi na kiti atali nga boye atuni nga oyebi nga bi papa nayebi yo te azwi mbote apesi nga ayebisi nga ngai nde papa wa Beladi pai ngabi yo nde papa wa Beladi pai merci mokonzi ayebisi nga kende koyebisa cordon na bino cordon na biso ya bainspiré kombo na ye papa Lando kende koyebisa cordon na bino ya bainspiré yebisa ye famille ya papa wa Beladi basi bakomi déjà na terrain kende koyebisa bango comme ça bayeba déjà oyoki nga bingeta ntango na kiti boye na kiti na bis nalingi nakende ayebisi nga yaka oyebi esika na nga bi papa nayebi te alobi yaka nalakisa yo esika ndako na nga tokiti totelemi esika wana omoni nga binamoni soki ntango ekoki nyonso oyo bakosala awa moye ozanga baporte oyo bakosala awa alakisa ngai ndenge fo ezalela bafenetre alakisa ngai ndenge fo ezalela nyonso esalema na mandombe bakaro basalango na sous forme ya mandombe ayebisi ngai kende koyebisa mokonzi na bino cordon soki bazosala mosala oyo ye mpe akoki kozanga te fo azala oyoki ngabi papa na yoki
siko ntango nalinga natuna siko papa yo ozokende outi wapi alobi okoyeba après kende koyebisana na mokonzi na bino ke famille ya papa wa Beladio bakomi sur la terre. Ah, merci papa nayoki. Tanga na lobaki merci papa nayoki. Babongi. Nabis ebongi. Vous allez tous amis ya kolobate moko boyoki. Vous allez na wana ko ko mama saki nango. Ya koloba na ndeko na ye. Ya koloba na ngai journaliste kasarde ezali ya ngai te ezali ya communauté mobimba oyo bakolandaka biso sika ete nzambe molimo santo akoba na kobatela biso topesi bino merci mama tokutana mikolo ezali koya oyo nyonso bapapa balobaka na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko misala keke nyonso kombo na yo ekoye mama na biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota sikawa ntango ekoki ameka alobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokoka 100 ans ekobota makambo ebele